Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso. Voilà. Salut. Bokoto, il y a parlé, il y a dit, il y a koloba. Il y a kusema iko hapa leo. Léo. Toko tananu la grande famille. Et awe. Bokota bandeko, bokota to solo la. Bolaka mama bébé se yo poko mi sosa mambo, yo poko mi eluka nazala nga eluka te. Ana nga otombola star nanga. Na ko kitisa star nanga te. Naza ko bizengi te o batizana ba mpese na mitu. O défendre star na yo, ozo parole buzoba. Pardon bade. Bokota to solo la. Bokota to solo la. J'espère que nous boza bien la grande famille. Bonjour. Les lotos à lundi. Alors bon début à semaine na balandinos ya BBC Mpoï TV ba joyeux anniversaire pe na bandeko o bazo fêter anniversaire lelo. Oh, j'en profite aussi à ko souhaiter belle sœur nanga. Moi si ya petit frère nanga avant dernier nabiso. Alors Myrna ba joyeux anniversaire na yo en même temps na maman nangai. Ma deuxième maman, voilà. Maman Hélène, il peut aboutamaki qui lelo. Bah, joyeux anniversaire. Alors, tout le monde appelle la déconnion sur Oyobalandara maman BBC. Ceux qui paient les anniversaires, bah, souhait na yo yangwana de la part de maman BBC. Voilà. Bah, bon début, sous la semaine à Binonion, so, et tout ça, le 5. Oui, tout ça, le 5 mai. Pourquoi pas tout le bas? Bah, bon début, toujours, il y a moi, il y a mai. Tozawana. Alors, beaucoup de maman BBC problème nini, problème exacté. Oui, bien que non maman BBC a dit que tombe la star na it. Oui, bien que non maman BBC na tombe la star na it. Bo lekate. Bo lekate. Bo lekate. Wa na yo kaka elo kwa mukiete. Kemo. Ya Poutine. Mbangu na ye. Bo do maman BBC la dit ça c'est sous nini. Je sais que non. Tant on a aussi l'analyse. Oyo nga maman BBC oyo pe luka. Je sais que non, Batumsu ba omatisa. Mike la Duchesse, na minya et bakosa nini peut-être ba ofinga but I don't know. Ngai nazana tanya ko tala Batumsu sute que no batangi liste boye nga na zui kaka ya Poutine mba na longwemba moko. Yanga yango wana na zui esili na zesus ne lo mzuso ozwate. Ya kaka ya Poutine ta na bimi mba moko. O etikali kuna nga na yebi na ngai sute. Peut-être bino nde bo yebi sanga na ba commentaire. Nga na yoka kombo mama na ngai, kombo star na nga, kombo ya bolingo na ngai bela e. Mbangu. Na lingi mukila mba mona longwe. Likambo ngo ezani bolanda. Bomoni titre na ngai, bomoni pe photo ya miniature. Bolanda vidéo na otila bino. Que ba komi ya bien bazali. Ba écriture ezali. Batangaka belle vue. Batangaka. Wana diable écriture. Belle vie kandi. Wana za maestro écriture. Na continue. La grande famille. Encore nga ma bébé c'est on en loba ngo nga pe. Est-ce que nga mutu na lobi ngo na zu kombo musiso awa te maestro ya écriture. Diable. Mais dans les seigneurs. Zambe Mike la Duchesse papa, zela encore maman BBC na ena likambwa. Mike la Duchesse ba ko finga lelo. Lelo ba ko finga Mike la Duchesse. Nga kutu émission nyosoko Nathalie na nga te. Na ko sabino te family bota. Na ebite so za molimo. Nathalie na émission nyoso toute. Na bandi na nga kabo. Na yoki kaka diable ya écriture, maestro ya écriture. Mbangu.
nakangi yanga bisaka na bino zesu na ta na bino te na sina ki déjà diable à écriture maestro à écriture nakangi mbangu bébé sempo za apiaka na olianga moko te na bito lia na famille bota to lia ba poishu likoma o ezo boma réseaux sociaux o ezo boma ba to mitema mabe eza juste ka ko ndima notre Poutine ya koloba ke non aza diable aza maestro. Mais lorsque je dis diable bandeko na oloba diable ya koloba te ke non diable ceux qui se ndeni non to oloba penza ke non ceux qui muto commis na niveau ya koloba diable c'est-à-dire que non degré leki degré et leki ya écriture on est juste ka muto alobi mais soko lobi o sandeni o éclaircir pourquoi mutu alobi que non diable parce que ça ba ton soso diable était oui moi pe maman bébé sina ondimate que non ba benga Poutine diable mais ça la façon moko ya kolobela eza façon ya kolobela ya koloba que non lorsque ba bengi diable c'est-à-dire ba souki donc ba mo sous comme sous ba kopesa te bon peut-être ba koloba que non nzambe a écriture au monde, Nzambe a écrit, diable a écrit, et ça la condamnation, mais il faut juste vous comprendre la richesse à Kolobake, non? Donc, Bella Azana top. Et bah, tout le monde a une compréhension. Ah, diable a été séparé à Tanan de Konabiso, Nani Sokin de Konabiso, musicien Abiso Oyo, Aemba Kinzembo, Yaloba, Azolobake, non? Ceux qui l'ont là-bas, Angé, ceux qui n'ont pas Bisanzambe, Asani, Alongola, Angé, voilà. Et créer qui va polémique et belé sur les réseaux sociaux, n'a pas tout, va comprendre. Mais n'a les premiers jours, na yoka Kanzembo, na Kotaramba, Moko, na vision, ou encore dans le bakenon. Na comprendra ka place au azali mais le la communauté na biso to comme un problème mingi ya réflexion mabe ce qui est l'équipe bato ba ko kasu ko réfléchir te bato ba ko kasu ko kota na révélation te bato ba linga usuko donc bato ba sous souple te à comprendre tina ba passer mususu pe ba te ki ya ko condamner le messie ya koloba ke non comment est-ce ka ko ki koloba ke non nzambe alongola ba ange ye adoré mais non. C'est une façon ya koloba ke non donc eleki donc malobezo eleki belé yanga ko yembela ou bien ko adorer yo malobe eleki belé alors la minute yo longola ta ba ange na yo ngana yembelo na adorer yo pas malobe eleki belé mais il y a d'autres pasteurs là ezanga o ngana comprendre qui parce que aza mosali ya nzambe na trône na ye Boutou le kola moi à chaque moment il y a des anges au bango bazaka kana pour adoration mais lorsque montoyer a lobby que non Seigneur Nzambe longola ba ange c'est-à-dire que il y a l'équipe na minute on a ami monique non a l'équipe ata ba ange pour na adorer Nzambe na ye mais ça là qui polémique ngasiko na mona kiango voir même dans l'église passe na sambelaka et nous qui n'est pas polémique bon fallait mais on a comprendre que na bi que non au moins ata un moko pasteur na ngazala ka que non na langue nani Saint-Esprit et langue singa na minichon donc azana cherche qui azoté donc esengo esprit saint c'est latie donc à comme on dirait à langue lorsque mutolo ba que non na langue eza kolobani na langue molimo et ça est là comme on peut sentir que non mutazo linga ko s'exprimer mais azo kokate à lobi que non donc a comme na souka ndabi mise loko wana alors c'est pareil na la duchesse a bengi Poutine diable à écriture ngane na lobi yango ngana lobi te ngana eka ko semisa awa parce que na communauté na biso batu bazo yeba eloko wana te que non ya koloba eloko ezo bundisa Poutine na mincho baze belete la grande famille. Basé belé bazana ba chaîne bazo jouer bazo tourner ba film. Pourquoi bozo tchaka peut-être si la azala kaka adversaire ya Poutine. Mais ceux qui botali pe boké pe na chaîne ya Cardozo pe elle brille Cardozo pas jouer bien Cardozo pas azo chamutu. Cardozo azaba Tokyo lo bakeno lelo ndenge ba Poutine bazo ba place ya ba li parti ya ba essai Lobby Tokyo mon appelle peut-être Cardozo. À cause peut-être ma place il y a Bella.
Ce qu'on a pourquoi les gens sont donc se plonger mingi yako tia bela adversaire ya Poutine par rapport à quoi? Yango mona à chaque fois na lobake no bandeko tokoki kokosa na munoko boye mais na conscience ka biso tokosa te. Na ngina lobani na ngina lobake no omoni ba artiste comédien ne bazawana bango tout sans exception baebi grandeur à Poutine. Baebi grandeur à Poutine. Ba ndeko moni nga tande na zabone na kina na église boye papa. Tout ça na ba département na biso au travail peut-être na département boye. Mais na kati ya département na ozo yeba na yo moko conscience no ezo yeba ke non mutu aleki ngai. So ngai eloko elekela nga les gens ne veulent pas ça. Yo oyebi ke non mutu alekeli yo mais o lingaka ko se pointer aux à la place wana. Parce que tu vas placer au place ango, jouer siko rôle ango ou encore s'en sortir ou encore défendre au kokate. Niveau ya muninga o aleki yo na yo o mona ke yo moko mis ozo sopana ozo yeba te. Ya ona ba ke no Congolais ateka soni. Ngane na zabo o na yebite yaya na kosila makitoko makasi na loba yaya yo lekinga leka na we lisarate mais na yebate pourquoi les gens sont là balinga eza ndeko moko bo alinga koleka na cher donc ye prédication azana ngote na katina ye azana ye na don mususu mais soki amoni bato mususu batie bango kuna bakende ko prêcher ye muteme ezo suka ye ce que je veux dire, c'est la merde. Ce qui a bandika à côté, à boy, papa, sal mobimba, silence, sal mobimba, ezo bae, sal mobimba, donc, on se pélaté. Ce qu'on a mis tout naka, na ye moko nenga zawana. Alors, mon ate que non, matea o ya zote ya, kunana bato, azo comprendre, que bien sûr que zongi nandako, tali peut-être la matea, peut-être na télévision, so bandeli matea wana. Oh, mon ate que non, ozana ba faute potika. Ngele kelanga naloba ke ezalaka nini eza koloka ezalaka vraiment koloka tout ça ozomona eza ki motema mabe eza motema mabe eza motema ya mutu alinga kokaba te eza motema ya mutu alinga komona mutu oyo azwi te ou bien mutu aza na level moko non tu veux seulement omitia pe wana mais oza na level wana te nde mabe na biso. La grande famille, beau aimer, beau partager. Ndé autozomo na ba comédien. Mais il y a d'autres comédiens. Il y a wana. Tout le monde a fait papa Fiotingoma abima. On a quoi qu'on va litambo ya écriture ya bela. Moment au bela banda. So teli ba la diche so. Baza ba série moko pena ba Poutine. Siko awa kaka lobi ke no wana diable ya écriture, wana maestro ya écriture, nini baby. Mais boko mona kaninga ma BBC oyo nde na salika enani boy, na sali quoi ça? Émission boy. Ngana ina ngako tombo la star nanga. Po eloko oyo la duchesse a lobi. Eza eloko oyo zo boma lelo, ezo tumba mboka. Yako yebaka yako ndimaka ke no Bellevue aza maestro na écriture. Nde eloko kaka ezo boma. Les gens ne veulent pas comprendre ou encore accepter que Nobela aza maestro. Place il y a le big diable à écriture, dans le big nzambe. Tokumi sera diable été. Biso tokumi sera diable été. Place il y a le big diable parce que nzambe écoute l'équipe diable. Nzambe l'équipe diable donc nzambe à écriture. Nzambe ya forme. Bon, quand on dit nzambe ya forme, nzambe ya boy diable ya fait. Comme biso dans les seigneurs toke nango to lobi siko nzambe ya écriture. Est-ce que nga mama BBC mutu na lobi? Nga mama BBC na mutu na lobi te? Est-ce que tangu nani la duchesse a lobi yango? Est-ce que longoli la duchesse? Pour andi parce que même la parole de Dieu ezo ebisa biso. Et ça signe moko ya reconnaissance, et ça signe moko ya ko reconnaître muninga ke no ya za na na top, ye wana ça Bato ebele ba fomoli ba chaîne. Mais baza na écriture le quoi ya belle vite. Ba se limiter na ba moi gag moko boye ba idée moko terre à terre. Ba idée moko boye terre à terre, on sentir que no zota la ba gaga ngo zo sala ke no, gaga ngo ezaka ke no, ezaka ke ba okotisa ke no bazo moi fufu, bazo moi ka rapona ko survivre. Mais eza éducatif te, nga la majorité nga na tala kutu gag te.
na trouvaka gag eza trop bêtise, eza trop terre à terre et difiarate, trop de jancé, trop de kokata mangala, trop de trucs. Naïba te. Gag ce ka ouais eza gaga. Na zo tout le temps ya gag te. Mike la dichesse, au moins quand on a ma BBC na sali analyse, on a ko tombola liloba makamongo lobi ke non, wana maestro parce que nani Mike sali nani sortie médiatique. Bayambi na koyamba eka ndenge za ka réalité ya monde na bango et voilà. Ba toni makambo ya écriture. Boke ne kotala émission ngo nyonso nga na tali na nga ngo nyonso tuté. Ngaka ne bande temps kana yoki ka maestro. Na bendi mukila mbamo na lobi makamongo mokili linga oyoka te yango tika nga sikona ya kosemisa ngo awa tolanda que bakomi ya bien bazali ba écriture ezali batangaka belle vue batangaka wana diable écriture belle vie kandi wana za maestro écriture na continue bakati kutu la dichesse parce qu'elle a continué milai journaliste c'est que non na continuer ok it's fine ce qu'on a ma BBC continuité wana na zaiki na nga kuna te nga ezeka yanga na yoka kaka Poutine na nga yale mbangu sekina lukanga moko maestro encore on attend na koloba na salutation na seka émission à 2 fois 3 fois na mami kika comme na maestro la famille libota bazui maestro écriture ce que biso to benge diable écriture to benge nzambe ya écriture oyo kango ndenge kindaka botaka film nanu to TikTok bon to tika na ba film nyonso ba film net ya 2024 nyonso wana ba film à 2024 ba trophée de GP Samela ki ba comédien oyo ba ça qui nini ba participa qui na Belle Vie télévision o ba assista qui na vision na e quoi parce que to na 2025 oyo na banana no kana Skinny parce que Skinny eningisi Zaïre après Skinny koningisa Zaïre mais non laisse tomber donc maîtrière et seneti ta mo wana ya koloba kaka ménopause to bosana non na Skinny muke réseaux sociaux eningani pour na ménopause parce que les gens bazangi kokoma na niveau ko comprendre que non eza théâtre ata batu o bakoya koloba ke non théâtre baby te à la logique peut-être et baby na ndenge moko ya koloba ke non bango ba comédien ndenge bazana bango nyonso baza appelé à kozala ba écrivain te ou encore ba scénariste te. Alors vu que nos réseaux sociaux ezawana YouTube ezawana ezo permettre mutu nyonso ezate ke no kokotisa dossier ndenge nini o boete. Alors YouTube mutu nyonso akoki kofungola chaîne na ye et ye moko sikoyo na ba contenu oyo akotisa na chaîne na ye yango wana bino bokani soki YouTube oyo azaki na ba demanding ou azaki na ba demande moko boya makasi soit disant que non yo acteur comédien soko zo fongo la chaîne il faut za la boye pesa biso ba nani ya ba cours na yo tanga ka boye ne ba tembele ba fongola ki ba chaîne te ba comédien je vous dis hein bolanda la grande famille eloko ezoboma kaka yango eloko ezoboma Belle Vie yango yo ba fongoli ba chaîne mais otala travail eza ndenge moko te c'est juste parce que YouTube a facilité kaka non mutu nyonso oke fongola na yo compte yango moni pe que no ba artiste ba okolo ba bongo ba participer moi désordre ya ko ma weli c'est lekebele plus ça ma weli ça c'est plus peu qui mutema mabe zo comme belé na kati na bango oyo aza na chaîne
Donc bo pesa na ba bo welisa na ya kuna na osaka kaka 20 minutes pamba parce que pesa ngaka tableau na nga bo welisa ka ba biloko na bo ma ba biloko na yango mona tanga ine ngai na minute o prière na ngeza ke Poutine a formé batu o peut-être ba oza na conscience ya kozwa ba sali ba signer ba contrat pardon o esala ke non musale cause ezala ta na moi respect lisusu pour nga je trouve que non musale ezu na respecter vu que mutu nyonso aza na chaîne na ye mutu nyonso aza na chaîne artiste nyonso aza na chaîne to boite c'est pas mauvais. Mais et comme sikoyo so monique no ki mutema mabe komi ebele na monde na bango c'est parce que aza na chaîne na ye. Parce que aza na chaîne na o koka yo mo côté ko évoluer na chaîne na yo. Siko so ozaki mutu moko zo koka ko évoluer neti Poutine le ndenge aza wana so to moni peut-être et pas tonton Caleb et pas papa Caleb kuna président Caleb. C'est-à-dire que non eza collaboration moko aboye que non Poutine ba fengi image na ye. Ba fengi dans la casting na bango ba moni que non Poutine azala. Et puis Poutine n'est pas un mutu moko boye non mutu nyonso akobenga ye eza ke non akoki ko senga mama na caché mais ce que tali Poutine ele peut-être okomona ye et pas dinana okomona pas président Caleb awa zo tourner pas moi na ye nani c'est qui Aïda omone peut-être pas Cardozo et pas nani te et pas nani susu et pas Mimi Kabeya omone ce que tango zo kende kuna eza pona nini eza fair play ya koloba ke non tozo sala musala biso nyonso ensemble parce que ngai peut na sala ka ba film nanga na besoin na bango bayaka donc ekomi kaka ke non litie te likoliate osomona yango omona na ngambu ya Belgique moko azozwa ba secousse ya ba comédien aozwa secousse ya ba comédien parce que comédien oyo nga na za na 10 minutes apesa nga ka tableau na yo na tableau na ngamba moko na beta mbangu parce que bakoma ko travailler bongo bakoma vraiment ko travailler bongo aza na chaîne na ye neti Poutine soki peut-être aza na batone kaka pa aza na batone peza bana na formé pas ba signer ba contrat soki peut-être ba bengi et pas mutu mususu ezaka ka non collaboration na ke non artiste comédien mais collègue nanga bon asenginga aoki ko boya te parce que il faut que ça na toujours ba coup de pouce mais so to bito landa bo Poutine aza pe muto ke ko jouer pas mutu te à la logique so to bito tala mais akoki ko salela yango te vi que yena no ndenge azana albenga ka pe ba comédien ba ya ko jouer pas na ye et ko ça est peu difficile ba benga ye pe aboya il faut kaka kende bozo mona siko place ozo sala ke non respect pe zo sala neti ko kita bozo bezo comme ebele na monde na bango eza yango wana po bela akokele la te ya koloba ke non aujourd'hui peut-être azana batunaye ba signer contrat alors lorsque toyoki contrat c'est-à-dire que non bo bouger te boza wana sur bela hein parce que bela pe akene ko tourner pas batute mais akoki ko sala la yango te. Mais si vous avez des comédiens qui sont en bango na bango te baza na ba chaîne. Parce que ba chaîne na bango ba ko tsaka ba gag. Mais la majorité baza na ba chaîne tout ba optambola. Nyonso na nini mbongo ekota koto. Plus sango olie koto koto zo luka koto ba benginga film mo na za na tableau koto. Pesa na tableau na okuna ta ba 10 heures comme ça ta na 10 minutes na 6 hein na kene parce que na za na tournage sur côté mususu. Nde bongo ba koma. Ozomon, sikoyo bazo sala musala donc facteur temps, ba travailler na facteur temps. Papa, nyonso akotisa. Ndeplace pe ki mutema mabe ezo uta. Ndeplace pe bazo bungisa objectif, ndeplace pe mésentente ezo kende na kokota na kati ya bato parce que au tourner peut-être na journée moko au tourner na ba chaîne 6. Yayo munoko ekovanda kimia. Yayo munoko ekozanga kimia. Je ne ekovanda kimia, evanda kimia te. Yango mona ata ba comédien ba koloba ke no théâtre beba et baby na sens opo na moment op ya moment ya ba CD ya ba cassette mais non to tika ko mona pe buzoba oyo to mona lelo te yango ata moko to lobaka ke no o nani yepe so kotangi kombo na nani kombo nani ba pesa ye na réseaux sociaux oya otanga kombo na chaîne nga ba yiko sauter sango batambola mingi pe na Mike la Duchesse. Oh, comprendre. Na manki yango la Duchesse ça. Yepe nini te. Il faut non longola nani elongine awa.
chaîne nanga ya ko sauter te nzambe ye ba cha kombo ne ko a déclarer ami yebela ka erreur bozanan bozela. Je ne pense pas que non Marc la Duchesse y à ça la système na que non il y a ce que tu combo na ou bien photo na et sauter je ne pense pas bozolanda la grande famille parce que ka Mike ndenge alobi boy nanga mama BBC na epe ko tia isusu mungwa na kati Mike la Duchesse leo ba matise na miniature pour na kofinga. Bon je sais pas ce qui batanga qui pe combo ya nani ya sila na émission wana je sais pas parce que ngata on na yoki ka ya Poutine adoke ya batu mususu na mibi melimba moko molimo no yoki ka combo Poutine na sila ni na donc na sili no to sila mi na bango to sili sani na bango allez na kenanga je sais pas ce qui journaliste wana peut-être que na sisa na olinga so na ke koyoka so matière mususu eza na oya. Et tant qu'on a eu qui non y a Poutine maestro, oh diable, ma bébé ça bengi nzambe a écrit, n'habité, nazo manam koto. Parce qu'on en a marre. Ménopause, 3 ans, 3 mois, mokolo, bae mataki, ekitaki. Et ça lini depuis bobanda ki makamango et sou ki pété yé po mutango et lo biatama na lo bango chaque jour na bakeno si la za ondra za na problème moko za na semence moko ya mabe pour ceux qui azaki na semence moko ya bien et lingo kitape na batuna ye na lo bango na bémission na chaque jour parce que babiso ba mususu ata bo lo bakeno mama na lo bakebele mama la alinga si la te ngana eza question ko linga si la te nazo aider si la indirectement. Bomoni l'idée na biso Poutine ndenge azawana so ki botali biso famille libota tolobite ke no toza ba parfait ou encore parfaite mo pe mbutu ezana ngambo na biso mais maîtrise moko bo ezalaka o sentir ke no maîtrise o ezaka ke no totali totali leader oyo te moto ebomani Sko bino siko ya bino omona boye na makambu na bino ya mabe e suka tate keno ya yemoko ya koboma moto yemoko susu na kati ya théâtre akoti na kati ya busuba wana bo sungana te semence eza likambo ya semence écriture muta fongoli artiste comédien afongoli na chaîne Zoa tant ya kokoma film loko Belvi ndenge azokoma film premier épisode jusqu'à 15 voire même 14 12 10 eza mabete sikoyo aosala ngo équipe na soki équipe na ba fan ne bazanga ka film mete omona mutu mususu sikoyo ye akoka level ya Poutine te ndima kasata Poutine mais lorsque oza liboso na ye ondimi ye mais na sima caméra bilobela Bilobela. Comment dit que c'est pas bien. O ça la bo fongoli na o film o tourner na o gag na yo. Donc comment na yo par jour o sali na ça ta moi gag na nga ya 30 minutes. Na ça la moi gag na nga ya 30 minutes. Boye ko étouffer ba o sa musala kitoko. La vérité, je ne pense pas qu'il y ait un insulté ici. Toujours le réalité, ils ont les canamons d'abord comédiens et aujourd'hui, ceux qui ont le théâtre et baby non est loko wana. Aux années écrivains, aux années unité, aux années inspiration à gag. Aux années inspiration à gag. Qui est au côté? Qui est au côté? La grande famille, beau aimer, beau partager, J'espère que non, natikeli nanga kana minute muke na 6 nanga. Na pema, na kinanga opema.
ntango ayeye moko koya kobima na mukolo boza na se ya makolo na nga nga na koloba keno eza ki immature bandeko boyeme bopartage ayo eza likambo ya ki maestro ya écriture yango nde bomi. Oui, musala ekufi na ngambo ya keno comportement ya ba artiste et voilà balingi te olingi te keno oza na scénariste te oza na yo écrivain te et voilà. Mais likolo kaka ya chaîne ya YouTube ya ko jouer te pa na ngapta pour 5 minutes ka tableau moko à 5 minutes ko ata tableau moko à 3 minutes ko nde yango ezo sala keno lokute ezo koma ebele na monde ba artiste jalousie ezo koma ebele mutema mabe ezo koma ebele yango mona nga na o se réserver kaka na on ngaka nzambe vraiment pesa Poutine inspiration mo makasi pona bela production APC penza principe moko boye inspiration moko boye azoba principe moko boye asala la différence na chaîne na ye wana parce que wana eza compagnie munene parce que ba film au Bellevue azo sakana ba azo comme il y a pas deux jusque là je l'ai dit à haute voix ça te ka non parce que dans sa famille libota il y a pas deux la grande famille ton ndima muninga ka te soka tie nzolo likolo jamais awa la duchesse à lobby. Est-ce que balongo lié la duchesse? Balongo lié la duchesse a zoliate. La duchesse a zo futa nda koute. Ça zo futa. C'est juste ba compliment moko boye o eza na temps normal. Et ça va compliment moko ya ozo reconnaître que non wana mutute, wana diable, wana nzamba écriture. Parce que bango babanda. Ata ye moko sila nengana ayebi na ye ba capacité wana nyonso. Ayebi de nyonso wana ayebi c'est juste que non mauvais semence eza na kati na ye aye ko bebisa makambo na réseaux sociaux aye ko bebisa nani monde ya ba comédien ba image ezate eza oye moko azondima ke non wana ya ye wana kuna nga kutu te eza to bando ko bimisa kango nyonso to ya nango non parce que o to mona lelo eza nini soki to koloba ke non eza semence ya diable te. Asa déjà il fallait ce que qui souple en esprit ce que qui fit moko ke no azana fruit à Saint-Esprit na kati na ye yesi la alingai ka ke no ayebi ke no Bellevue aza makasi na écriture mais a garder kaka bande na ye parce que aza déjà pe na population au batala kaye il fallait se focaliser kaka na batu na ye mais ye azo se focaliser na bêtise nyonso papa o bimisi ye na présence netinga na si na perdre image ya sila ya théâtre auto banda kotala na série ya ba CD na série ya ba cassette peut-être na avant a fongo la chaîne na perdre image na ye wana parce que nazo reconnaître ye souté non reconnaître ye souté non reconnaître ye souté batuni la duchesse na monde na bino bato koma baza écriture eza la duchesse dit oui écriture eza écriture penza eza est-ce que ça qui journaliste ye moko ce que ça rata que non la duchesse na bandi ko tanga wana pe lingo za peka problème na ba réseaux sociaux oyo de quoi semence assi là o et dominer réseaux sociaux tozo yebate. Ce qui est la duchesse n'a pas dit non, côté Kokoma bandi na Bellevue. Et l'ingo a un problème. C'est que journaliste est moko na bandi na kombo Bellevue. Tolanda. Que ba komi ya bien bazali. Ba écriture ezali. Tanga Bellevue. Batanga wana diable écriture. Bellevue kandi. Wana za maestro écriture. Na continue. Que ba komi ya bien bazali. Ba écriture ezali. Tanga Bellevue. Batanga wana diable écriture. Bellevue kandi. Wana za maestro écriture. Na continue. Wana diable écriture, maman bébé ça a changé à l'obi que non wana nzambe à écriture, wana maestro ya écriture. Yaya, Tommy Mango Likolo, comme ça hein. Hey! La duchesse zéro matana o minya. Okumata minya kitoko. Okumata peza minya. Okumata vraiment miniature. Et oh, na ebite bandeko.
Est-ce que vous avez canal la photo à la 16 hours? Et puis, si vous avez déclaré que vous avez un problème, vous avez une minute. Na longoli ka photo à la 16 parce que ça qui a nabi bango na muninga na wana surtout muninga na yana nda kuma na comportement moko ya lokola libanais wana na bundi trop na chaîne nanga pardon na boy pas problème. Voilà la grande famille na komi nanga na suka ya motuya yango na lobi la duchesse déjà a confirmé maestro. Maestro, il y a écriture. Nzambe a écriture. Voilà. Toza na film na biso tozo tala na titre ya Maîtrière. Oyo ningisi makambo. E ningisi Zaïre. Maîtrière et ningisi Zaïre. Alors la grande famille toza les belé wanako na film na biso e ningisi Zaïre. Maîtrière. Ngana sina lobby en a pointé les sous Poutine que non aza maîtrière ya mi balé à part Davina. Bandeko, Davina sa mi côté linanda. Oyo aventure nini sous ezo banda a na kati anda kwa ada vraiment. Nini yango ko zanga que non maman étoile a confirmé que non ada peut-être abomi prise capona Davina. Bon mon place donc ba ni c'est kozala. Il y a que notre Davina. Tozana bino awawa. Quelle audace, pardon. Quel courage. Il y a Davina. Médecin que je suis, j'aimerais que ma maison reflète un peu mon image. Ça va? Bon. Je mange de pain sans sucre. Et ceux du supermarché du coin ici. Tu m'entends? Seulement là-bas. Tout le matin, j'aimerais que mon pain soit là et que tu me chauffes dans les micro-ondes. Ça va? Est-ce que tu sais te servir de tout ce qu'il y a ici? Ou bien je devrais t'apprendre? Parce que j'ai une manière à moi de faire passer les habits dans la machine à laver. Hein? J'aimerais vraiment... Je suis trop regardant de ce côté-là. Alors, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On aura le temps. Tu peux disposer. Non, non, je t'ai rien demandé, moi. Je t'ai rien demandé, moi. Écoute, quand j'aurai besoin de quelque chose, je vais t'appeler. J'ai dit quand j'aurai besoin de quelque chose. Je vais t'appeler. Essaie d'être un tout petit peu intelligente. Soit dans le côté cours, d'accord? Na foutu ma formation au côté, parce que j'aimerais pas trop dépenser mon énergie avec les domestiques. Ça marche? D'accord. Ok, tu peux disposer là. Une autre chose, j'aimerais vraiment pas que tu me cites le nom de celle qui était avant. Et parle-moi de ça en fait. J'ai dit tu me cites pas son nom. D'accord. Tu me cherches pas, d'accord? Je suis médecin, d'accord? J'ai tellement de problèmes comme ça à l'hôpital et j'aimerais pas en avoir encore à la maison. Tu sais, un travail d'un médecin, c'est quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Au pays, ça va ordre, on a l'infirmière, va ça, on va dans un bureau et puis qu'on dirige et qu'on coordonne. C'est ce que je fais. Je ne te citerai pas les années. D'abord, tu me respectes en tant que médecin et tu me respectes en tant que madame. D'accord, madame. Merci. Donc, double O. Sikoyo, aventure ekobanda Davina na Maria. Parce que Maria n'a pas amalé, mais t'es au monde yana jusque là. Maria ba azamuta musala. Maintenant, on a joué penza rôle té, sûrement rôle à quoi jouer. Et ça, on a présent Sikoyo à Davina. 8e épisode, le 8e, 9e. Et vous allez souka. Ngana zoze yaka souka ya nani? Souka ya Asake. Asake, Davina kutu naza so monete parce que na sina bae na niveau moko. Na ba courage yango puis soke okota na kati anda kwango. Et attendons voir est-ce que Adande a cotisé ou comment. Adaza na bolingo na ye ou comment. Kaka sikoyo mibali.
Davino peut être capable de négocier bisala sala amutu. Davino amutu. Yangwana na osenga bino famille libota to zala wana ebele lelo na pourquoi. Et to zala vraiment ebele lelo na pourquoi pour na 8e 9e épisode je crois. Hey. Maîtrière yami balé Poutine. Linda pe kuna kindumbe lobinga yoyo. Yo moko azoloba keno azokoka kotika masanga te na nini te nzambe kaka sunga. C'est quoi le message là-bas? Pendant to kotipe na profondeur te na ngambo ya nani ya Linda kuna. Bref, la grande famille to zaka ebele wana pona ya film na biso ya maîtrière yango nde makambo. Maestro diable à écriture bino moko boyoki wana que ba komi ya bien bazali ba écriture ezali batanga belle vue batanga wana diable à écriture belle vie kandi wana za maestro écriture na continue papa ngala sina longwa kinanga kuna nazata kuna ngala sina ki maestro na yoki pe na nani na diable en même temps to changer ngo comme une sambe écriture. Bon, tu es la grande famille. Toto nani Mike la Duchesse encore ma bébé ça lobé likambo na ndenge na semisi zelo mata miniature au film. Peut-être que non ndi mapé kuna na ngamu na ebje sope bachai parce que pas komakate akomakate. Je vous aime bien la grande famille Tokutani. Babon de bien semaine. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakuza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.